les condamne comme suit. Pour le prévenu Kalamba Nikombe Mike, à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour destruction d'armement à l'usage des forces armées. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. Prononce, à titre de peine complémentaire, sa destitution des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour les prévenus soldats de deuxième classe, Mwati Moussombwa, Amita Bangala Daniel et Mbaya Mbaya Fabrice, les condamne chacun, avec admission de circonstances atténuantes, à 10 ans de servitude pénale principale pour meurtre, 10 ans de servitude pénale principale pour tentative de meurtre, en application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, soit 10 ans de servitude pénale principale. La Cour militaire, statuant sur l'action civile, dit irrecevable, plutôt la Constitution, partie civile, Église, foi naturelle, judaïsme messianique envers les nations, pour fiction. Maître Serge Lukanga, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Serge, na beaucoup se meko beta bisolo makanisino mazeni na kotala le roi Zuzi mokonzi auti koloba makanisi mai. On a bino bolozo. Makanisi la biso eza makanisi moko ya mawa to sepeli te na oyo salemi en tant que batu. O ba pesi etumbu ya liwa na mutu oyo asali tokolo basali le côté. Na kolandisa mandenge to sambaki toko kanisa teke bako pesa etumbu ya liwa na kopengana ye na armée mutu wa asali musala lokola Mike eyebani me balobi balobengana ye na armée mais totiki juridiction ya likolo haute cour emeka ko revoir likambo yango mpona koyeba ndenge nini bazuzi oyo bapesi décision na bango nde baza na mamulaka na décision nyonso oyo tokosala pour que barevoir décision yango toza na kondima ke likolo bako garder décision te otolo ba ete bo salaki maso po ete mbeba ya crime contre l'humanité elongwa wana nde tosepeli nango mpo na modèle tosambaki todémontrer que crime contre l'humanité ezalaki ya kovanda te pour pe comprendre que Mikombe asalaki crime contre l'humanité te mais a changé yango atie yango na meurtre donc koboma alors que na kosamba na ye place moko te oyo balobaki abomaki alors nde yango tokokende nango na bajuge ya likolo bameka kokorrige œuvre oyo matono nini